kimia pe ngolu na baepanso bakolanda biso na video yo nzambe na mawa na ye apermete ete lelo lisusu tosolo ya likolo ya teme moko boye yambo ete tokota na mama ya likambo oyo tokosola lelo nasengi na bino tobondela elongo yawe nzambe na nguya nyonso nzambe na bolingo topesi yo merci po yo nde opermete ete lelo tosolola likolo ya teme oyo satana azali koya ntango nyonso na kati na biso tika ete ofungwama ye na biso na nzela molimo na yo po ete tososola elobo mpe totiango na misala nyonso ya satana eza mosika na biso na kombo na yesu tobonde bongo amen. Balingami kati na kolo mama ya likambo tokolobela lelo ezali satana ayaka ntango nyonso na kati na biso. Satan vient toujours au milieu de nous. Na bongo tokotanga na mokanda ya Job chapitre 1 verset 6 à 12. Toyobo mokapo ya yambo eteni ya motoba kino zomi na mibale. Kasi lokwa litangi ezali molai. Nasengi na bino bolanda ngai na bokebi na kolimbola lisolo oyo totikotanga na Biblia. Ezaki mokolo moko bana nzambe bakendaki liboso na nzambe. Bible lobi awa totikotanga ete satana pe ayaki wana. Me Bible yebisaka biso ete nzambe azali molimo. Kasi tomituna motuna ndenge nini nzambe azali molimo bana na nzambe oyo bazali na nzoto ya mosuni bake kokutana naye pe satana azali molimo. Ili koloba nini? Est-ce que molimo na mosuni koki kokutana? To nzambe na bato ya nzoto boya mosuni lolenge na biso bakoki kokutana? Soki bakoki kokutana bakokutana wapi? Ezali mituna oyo biso tokoyanola na kati na lilobo tokokabola lelo elongo na bino. Mbala moko tokoyanola ete nzambe oyo azali molimo na bato oyo bazali na nzoto ya mosuni bazali kokutana wapi? Na kati na eglise to eklesia de kuna bakutanaka. Kasi satana oyo azali pe molimo ayaka wana pe bisika bana nzambe bakutana elongo na nzambe na kati na eglise. Me satana wana azali molimo okoyeba ndenge nini ye akotaka na kati na bato oyo bazali ya ye bazali kosalela ye to kotosa mokano na ye kosalela mokano na ye nde akotaka na kati na bango mpona kolobela to kobundisa bo bazali ya nzambe. Ndakisa moko na kati na Biblia na mokanda ya Job chapitre 2 verset 7 kino 10e verset. Kuna okotanga lisolo ya mwasi ya Job. Tango Job azali konyokwama po satana akende kosenga na nzambe ete apesa nzela anyokola Job alonga protection. Atala soki akodecevoir ete akofinga ete. Lokola satana ayebi malamu mpe ayebaka na mabelo banani babangaka nzambe mpe banani babangaka nzambe te. Satana ayeba ete Job babangaka nzambe. Makende kosenga na nzambe po soki nzambe alongwe protection likolo na yo te moto akoki kosimba yo te. Asengai na nzambe mekana na Job longola protection na nyonga ye nayokise pasi tota soki akofinga yo te. Me okomona kuna Job atike kofinga nzambe te. Me mwasi ya Job oyo azalaki visite na satana ayebisi Job alobi finga nzambe elakela ye mabe abomokaka mbango ta ndenge aza kotika yo onyokoma yo moto obangaka ye. Job asosolaki ete ezalaki satana nde koloba na monoko ya mwasi na ye mpo satana wana azali molimo. Kaka liloba moko oyo satana alobaki epai na nzambe ete soki otiki Job anyokoma akolakela mabe. Meme liloba wana ebimi na monoko ya mwasi ya Job. Elingi koloba ezali satana nde alobaki na monoko ya mwasi ya Job. Esengeli kokeba balingami. Tala na Matthieu kuna chapitre 13 verset 24 kino 30. Okomona baza koloba likolo na lisese moko Yesu alobi lisese ya lititi mabe na lititi malamu. Mais soki okepe na verset 36 kino 43 kaka na chapitre 13 wana ozomona mpe kuna Yesu aza koexplike to kolimbola lisese wana soki likoloba nini. Na kati ya likomi oyo makomi oyo
Otolobi na Matthieu chapitre 13. Kuna okomona ete nzambe ye moko nde apesa nzela ete na mokili oyo matiti mabe na motiti malamu ekola esika moko. Ndenge kaka esalamaka boye matiti mabe na matiti malamu eza kokola esika moko. Lokwa Yesu mpe aexplikaki kuna ete matiti mabe nde ezali bana ya Mungu na Satana, mpe matiti malamu ezali bana na Nzambe. Yango wana mpe Nzambe apesa nzela permeta ete na kati na eglise, na kati na communauté nyonso, bana na Nzambe na bana ya Mungu na Satana ba vivre ensemble, baza esika moko. Mesenge na biso bana Nzambe to ba kososola, to konduete oyo azali mona ya Satana oyo azali mona na Nzambe. Tango Petelo amonaki Yesu esengaki na Jérusalem mpona kokufa, Petelo atelemeli abite okokende te, okufa te. Yesu asosolaki ete ezalaki Satana na kati na ye. Mpona nini? Mpo ete mokalo na Nzambe ezalaki ete fale Yesu akende kokufa na Jérusalem mpo ete mokili mobimba ebikisama. Me Satana akoti na kati na Petelo mpona koluka kobebisa mokalo na Nzambe, mpona kotelemela oyo ezalaki volonté ya Nzambe. Yesu asosolaki yango mpe akokanisa bisika moko Yesu azoloba na Petelo, arrière de moi Satan, mpo amonaki Satana nde na kati na Petelo, ezalaki Petelo koloba te. Petelo azalaki nano abongolaki motema te. Yango wana ntango mosusu Nzambe koloba na kati na ye, ntango mosusu Satana mpe koloba na kati na ye. Yango wana Yesu ayebisaki Petelo, Satana azali koreklame yo, azali kosenga yo mpo anika lokola banikaka masango. Mpe kote bisika mosusu Yesu kolobi ya Petelo alobi, ntango okobongola motema olendisa bandeko na yo. Mpo Yesu ayebaki ete Petelo abongoli nano motema te. Ntango mosali na Nzambe moko, mokristo moko abongoli nano motema te, Satana azali mpe kokota na kati na ye facilement mpona kobetisa bamosusu mabako. Yesu koloba na bayekoli, bino 12, ngandi moto naponaki bino te. Kasi moko na kati na bino azali demona, azali demo. Azali koloba likola Judas. Tango motu abi aza kosambela Nzambe kasi azali na bomoko na Nzambe te, azali molimo wa Satana kati na ye. Okomona facilement Satana akoki koutilize na lolenge ebele. Na maloba na kati na ye, maloba mosusu akozokisa baninga, maloba lokuta, maloba kofinga ya matongi. Esengeli siko biso bana Nzambe toyeba ete na kati na eglise bao ya Satana mpe bazali. Mingi bapetisama babako bakima eglise mpona nini? Bazwaki bakutani na makambo ya ndenge wana. Mwe moto aza komibenga mosali na Nzambe akate ya bato mangala, koloba mabe kolona bato, koesikoke bato bambongo, kosaka makambo mabe oyo eza kobetisa bato mabako mpe bato mingi basundola makambo na Nzambe. Esengi koyeba ete oyo aza ya Satana okomona bango bazali trop charnel, balingi mosuni mingi, baza kokwisa mpe bato mingi na kati na kondima. Esengi koyeba yango. Yesu alobaki ete bokozala bokukuta na minyoko batribulation, kasi boyika mpiko. Minyoko wana batribulation Yesu bande koloba wana ezali bana ya Satana nde bato bakonyokola bana na Nzambe na kati na mokili oyo. Nde Yesu abandaki kokebisa boya ye ke bayeba ete bakokutana na makambo makasi batribulation. Boya ya Satana batindami wana kaka mpona konyokola boya ya Nzambe na basango ya lokuta, kokosa bango makambo, kosala makambo iki, kobundisa bango na lolenge nyonso. Bana ya Satana na kati na baeklesia, na kati na mangomba, na kati na basosiete, mosala bango ezali koluka kotelemela mikano ya malamu, makambo malamu oyo bana Nzambe bazali kosala. To baprojet na bango, makambo na bango nyonso po ekende liboso te. Mosala bana Satana yango po Satana aza koutilize bango na ntango nyonso. Okuta mangoma mosusu mpe pasteur aza koteya bino aza mwana Satana. Okoyeba bango pasteur bikobo, kokushaka na basere église, basere chorale, pasteur moto milango masanga, bamona ba pasteur mitakala pasteur na ba réseaux sociaux, na ba télévision.
Omo pasteur azana kati escroquerie kolinga bato mbongo kokosaka bato na baprofesia lokuta nyonso wana baza nde bajudas bana satana bakoti na kati na mosala na Nzambe. Yo ndeko mwasi olingi omipesa na kati na libala moko keba mpo bana satana mpe baza na kati na eglise. Omona motu moko aza kolaka yo libala me ye moko aza na ndako te, aza na mosala te, alalaka na salon, aza na source moko te oyo ye azwelaka mbongo. Me okomona ko aza mwana satana akolaka libala ya lokuta. Ifo esengi kokeba tofungola miso mpo bana satana baza na kati na mangomba mpe satana ayaka ntango nyonso mpe na biso. Nzambe apambola bino mabota na bino soki olingi okutana na biso epa na biso nyonso eza ofele liloba oyo natei sasa epi motei na Nzambe. Pasteur André Mbweshi Mulendu nde azali pasteur na ngai titulaire. Ye nde Nzambe apesaki liloba oyo ateyaki yango na français mpe biso ozwi mpona koteya yango na lingala mpona baoyo basosolaka français malamu te. Programme na biso ya culte ezali wana chaque mercredi vendredi ba 17h30 nde tozali na intercession tobondela mpona makambo na biso, tobondela mpona mboka, tobondela mpona mabota na biso mpe baprofete balekaka liboso na nsima prier mpona koloba mai Nzambe atalisaki bango ntango tozali kosambela. Chaque dimanche à partir de 9h30 ba culte ezali wana oyo ya mateya eleka pe en direct na YouTube AJ5 Église wana na page na biso ya Facebook eza na YouTube eza pe ka AJ5 espace Église. Soki kuna oki osabone to cliquer na j'aime pour bando za notifier tant nyonso tozana mayangani ba culte. Awa pe page na biso parole pure ezali awa otoza pe komema liloba na Nzambe oyo eza koteya makuna baprogramme mosusu ezali wana contact ezali wana olingi okutana biso nyonso epa na biso ezalaka ofele eza te offrande de prophète consultation il faut kofuta boye mpo okuta mosala na Nzambe te. Yesu ayebisaki biso bino bozwaki ofele bopesa ofele epa na biso nyonso ezalaka ofele elongo na papa na biso ya molimo papa pasteur André Mbweshi. Nzambe apambola bino na mabota na bino tokomona na mbala ezali koya.